Voilà, merci, bienvenue à vous tous. Salutations à vous tous partout, vous êtes branchés, connectés. Je suis Boloa, à la présentation. Ok, na pesi bato nyonso mbote ba congolais nyonso bisika nyonso bizwami ngai naza moto ko se présenter te naza oya bino moto andima obundela Congo président Michel qui est Mafumbe le chef d'Afrique ba combattant Afrique du Sud de Mobimba. Voilà, retourne à la question. Message nous en d'abord par rapport à l'événement le 31 le cas qui il y a ba martyr va faire une marche à ba catholique réaction. Bien. Événement le 31 décembre à l'occasion pour nous rappeler ba tout ba yebaki ba yoka ba na bandoko kutindela Félix Tshisekedi na ba opposant. Yango na raison. Il y a raison, il y a Félix et Naba opposant que Binonia sont beaucoup de non violents. Vous avez un peuple, vous allez prolonger souffrance du peuple, vous allez accompagner Kabila dans le pouvoir dictatorial parce que la performance nini oyo botie kati na peuple pour avoir la capacité à Kabila au moment où tous les militaires basent sima il y a Kabila. Alors, tant que Félix a mobilisé, a tourné partout en Europe, partout en Afrique, le peuple a Kabila, le peuple a Kabila le 31. Donc, ils ont dit le Kouta. Les raison, le 31, le qui le 31, le qui le peuple a réussi à rester Kabila. D'ailleurs, ni c'était l'église catholique, même moi, dans le peuple, je vois. Peuple boyoka kalika mbala makosoto bino ifo boyoka Félix Tshisekedi azoko sabato simba manduki aliko simba manduki te na bisaki yo moto yo Kabila zolinga aboma na minicho ezali yo soko ibakate. Alors voilà, catholique merci mais catholique sikoyo tozana triste mémoire ya conférence nationale souveraine tozakana confiance te ti ozosala makambo wana tozana confiance te. Parce que tout au cours il y a chemin, il y a un événement. Tu peux changer. Tellement on est très intelligent, bino catholique, que beaucoup de peuple à comprendre tel comme côté. Mais biso diaspora, tu es très très vigilant. Papa Mosengo, la catholique, l'on a d'abord dans Obosali, quand même. Et là ici Kabila que non à tout moment vous renverser. Merci, bon continuer alors que tu es catholique. Bon continuer bon reculer. Pour espoir à Congo et comme pas na bino na diaspora. Biso toujours réveiller peuple la longue boyi. To sel musa na biso et belé et tika libino na kati ya Congo. Alors, na 5 messages très importants. Catholique et Bazali attité mutumoko. Mais to sengi na l'église mususu des messages na c'est très important yango na message. To sengi na ba étudiant nyonso. Bazala sima ya papa Mosengo na catholique. To sengi na église méthodiste Mobimba. Bazala sima ya papa Mosengo na église catholique. To sengi na be pour que bref l'église nyonso il y a réveil. C'est le moment où se racheter. Mais risque de réveil apparemment va qui marche ça le 31 président. L'église ango yebani. L'église ya réveil zaka mukuna Denis Lezi bando ki wana bato mela makila ya bato ba mutombo. Izaka bango te l'église de réveil est belé. Izana ba passer moko bazali koloba mais balingi Kabila te mais bazo banga peut-être okufa. Mais soki bosangani balobi votre nombre c'est votre force. Ceux qui vous avez belé, des forces na bino. Alors, tu sais que l'église est des réveils. Na l'église, il y a musulmans. Tout. Bon, à la Simaya, église catholique. Pour
finir na moyibi ndoki wana oyo aye kofandi na Congo. Vraiment. Makambo ki Kabila azosala na Congo, c'est normal. Eza makambo bino boko fana bandako na bino. Vous êtes plus que les esclaves. Hein? Pour ça, les Chinois, il y a des moto na kati ya zando, bino nso bozo ko fungula ka muna ko bozo ko seka tout ça. Est-ce que mitu na bino ça? Mitu est-ce que on est mitu sur ba Congolais? Ba bintu ya ba Congolais à l'époque ya ba Lumumba. Hein? Boko to zaliawa, meka ko boma na mboka yo moko mona. Alors na message normalement nde yangwana. To sengi na ba étudiant. Ba école primaire, secondaire, bateau tout, surtout les écoles de réveil au bazar na masse, bateau ya combat spirituel, ya maman olangi, tout bazar la sima ya papa évêque Mosengo na catholique, ba église nyoso na ba pefalongo na o ya Kimbangu na bakirpa vita nyoso tu boza la sima ya papa Mosengo na catholique ezateke catholique nde sikoyo ekomi ko gouverner bino non mais ezandeke to sikola na mboka même option yango ya chaque église ekoya normal okola kisabato malamu na église na yo soki mboka eza na kimia bino botanga ba Bible bino ndeko te fo bunda ka bitumbo yo est-ce que Bible yango botanga ondeni na tango ya kala na Bible nzambe abando sala ndena basali ya nzambe abando sala ndena basali ya nzambe nda bando tina bango bake bunda bitumbo bake ko botola boka bake sala boye eza bino ba pasteur mais bino Bible yango bozotanga lelo eza ndenge nini donc boyebi vérité mais bozokunda vérité. Boyebi vérité, mais besoin de vérité. Mais boyebi que vérité finira par triompher. Vérité ya kamalembe. Si on mokolo vérité quoi et koma na mboka wana et ko atteindre bino. Boya kolela te. Message pe ya ba population congolaise. Population oyo za marque ni di population oyo. Ba leisi bino de nyei to masuba. Ba leisi bino. Ba église ango bozo ba bonza. Tous les jours église ango ndezo bo mabino. Si vous avez un moto normal, on va comprendre quelque chose. L'église, au prophète Denis, au prophète Sonic Afout. Mais quand Sonic Afout est là, il ne connaît pas mon boma moto. Est-ce que est-ce que passer dans Azolinga? Parce que passer dans Azo coopérer dans Kabila. Pour Kabila Boma yo. Souffrance n'est pas mona. Et ça pasteur na yo. Pasteur na yo Azo kwa koebisa. Monguna teke tika ozo sala mabe ozo bomelanga bandimi le contraire pasteur na moto akomo ke de kuna et pas monguna azimwa mbongo na ye atie na poche alobi na Kabila boma yenzala soka alobi boma ye beta ye masasi ata azo sala musala ko pesa mbongo te mais chaque jour na église ye pasteur azo ko senga mbongo ba dima wa tous les jours. Batiki évangile ya côté à Jésus, évangile comme ya mbongo na évangile ya ne touchez pas le word de Dieu. Mais na quoi c'est une vérité que beaucoup kufa mabe bino nyo soboza ba word de Dieu te. Toko toucher bino, toko diminuer bino. Boza ba word de Dieu te. Ba word de Dieu za bato oyo babundela la population na bango. Ba word de Dieu c'est ça, les gens qui marchent avec la vérité. Ndenge papa Mosengo a télémi la vérité. C'est ça les gens, les words de Dieu. Les gens, bateau va toucher à côté. Bateau va zo la population. Bateau va zo évangile à Jésus-Christ na kati ya bosolo. Na bemba pe na motema. Bino évangile na bino komi na mbongo ba verset. Bo komi ko prêcher na évangile ya mbongo. Na évangile ya ne touchez pas word de Dieu. Toko toucher bino, toko diminuer bino. Bozela. On m'a dit, nabiso. Bozo considération va païen. Mais tu es ici, biso to l'équipe dans la Bible. Et puis alors, on se montre à Goana. Pasteur mokote. Tolobi mokote. Oya kobuta siko Congo lisusu anya Afrique ici là. Eza la poto mobimba. Soko nyati. Na yo
na pasteur abengisi yo bokomona na yo na pasteur abengisi yo toko tumba église tozo tumba ba église na ba pasteur abino ba pasteur ya lokuta okasibi soto bible te donc bokasi kaka bino kaka nde botaka bible d'abord obotama pasteur te bobotama pasteur te bobotama barchibishop te bobotama soki bapotre soki batribishop bobotama yango te boye koyekola akomi kointerprete mwa bible moke yo moko wana lokoso ya mbongo okei osala église na yo okomi bishop nana awendraki yo nzambe aponaki yo nana aponaki yo okomi pasteur pasteur asala makambo oyo ozosala eza makambo ya un pasteur makambo oyo ozosala eza makambo ya un pasteur boyebisa ngai nakoloba mingi te toza na connaissance biso toza le petit dieu biso nyonso nzambe akela biso na lolenge na ye na ressemblance na ye donc biso nyonso toza ba petit dieu c'est-à-dire capacité souffle de vie oyo nzambe atiaka po asala moto intelligence ya nzambe ezali ozo comprendre yo kasi mpona kozala pasteur ifo kosimba micro na kote ya moto na balabala nazosala évangélisation nzambe asekaki na kati ya vérité c'est-à-dire oza na mayele ya koyeba ko oza faux pasteur donc tokotumba yo kangamaka na word de Dieu komonaka mokolo tokotumba yo ki word de Dieu wana na yo esauve yo ki word de Dieu sauve yo nde tokoyeba koza na pesa na nguya nzambe olongo na moto opungwe odisparaître alors bino ba pasteur ya Congo o batangi ba Congo na bino nyonso tu wana na o bazoko batama nano tozana bino mayele d'ailleurs boye ba déjà un étranger bo père de l'église na bino ba église o bazo te makambo ya pamba longwa bazo yiba yo mbongo tina ba poche yo obomba kipo na bana na yo obomba kipo na ba projet na yo nyonso zo ke na pasteur Michel Siko Félix na opposant moi te que c'est pas soutenir ensemble message nous mais yango na lobité peut-être dans ngina bossa merci ndenge o rappeler nga yango na sengi opposa nyonso rassemblement mobimba na ba opposa pour force acquise au changement na ba association na bango na tout bino nyonso bozala na minute bozala sima ya papa Laurent Mosengo ozo comprendre yenda za na force ya catholique azozo ba instruction nyonso et pas ya pape bino ba opposa boza forte il faut qu'on dima yango botika orgueil Félix tika orgueil yo na bato na yo bato yo moko so bato bazo pazana bazo tika yo liwana onde bazo luka alors batama na moto za na force c'est l'église catholique papa na ba kutu ko sambela kuna papa Tshisekedi azaki catholique alors yo opposa catholique kende ko batama même force tout yo za li population nyonso pesa message mobiliser population partout Bujimayi Kananga Dani Manyema Lubumbashi Kivu le de Kivu tout ça partout Kisangani Singa Mwambe Boyoma bato tout sima yebisa mona yo bakoyoka yango tout le monde sima papa Laurent Mosengo baction nyonso papa Laurent Mosengo akoloba bato tout passe à télé activer opération ya désobéissance civique bato bafuta bampako te bafuta mai te bafuta eloko moko te na Congo oyo ekoya eye eza mboka na biso oyo ekoya il faut oyeba kosigner yo Félix yo kalisi pouvoir na bapesa yango na pete il faut oyeba kosigner oza na batu na support papa atikelaki yo tout ça confiance wana tout ça mais faut lakisa yango soko oyebi te combat ebandi combat na yo ebandi nde awa combat na yo ebandi nde awa eza suya papa Tshisekedi te eza nde komi combat na yo ebandi nde awa lakisaki mobali na yo pokota na pouvoir ça c'est Kema Fumbe le président de tous les combattants de l'Afrique du Sud les chefs merci beaucoup mbote na bato tout o baso yo kanga cameraman la kochela bino numéro na bino numéro na ngai ezali wana soki bino bokokite boyeba ke Kema Fumbe Kabila soki yoko bakoki kolongola yo te yeba ke ezali na bakrane baklando
ya Afrique du Sud bakoya bazoya kolongola nga moko général Michel Kema Fumbe na mutu soko yebaka nga te nazoya soko yo yebe ozana manuki biso pe toko yeba kokota ba maison webi Lumumba ngai noko ya Lumumba c'est moi noko ya Lumumba donc yebaka déjà la ko ana déjà